Balongo mke Kembo balongo mke Kembo alelo Moto vuvamu Moto tia ya walongo fumuki mbango ezalaka epa na biso matondo mingi nguya na bango eza epa na biso bayindo pamba te nguya eza bongo naturel epa ya bayindo twana esika te tokende koluka nguya to bokasi tozobotama na nguya bongo ingeta pamba te esika banso bato bikela mezwami moi bongo ezali ngai kaka moi eza kongala kobima na ebandeli nango ya kozala na mokolo deja ezokumba nguya esika nyonso mona moyindo azali balongo ke Kembo pamba te biso tozomona moi na lolenge ya kokesana na baloposo mosusu biso moi eza bénéfique mpo na biso et toza pe bongo kontina oyo ya moi makasi oyo ebimaka mikolo nyonso donc toza bongo peuple moko béni balongo ke Kembo nguya yango eza epai na biso pamba tele moi ebimi baloposo mosusu eza kosala bango pasi na loposo mais biso kozala na se ya moi kotambola na moi kozwa deja kaka moi po moi eyebandaki na bakoko na biso nde bomoi bayengaki yango moi po ezokumba bomoi na bikelamu biso bongo ingeta donc ndenge bongo ebimi kaka nguya ya tata na moi tata mokeli tozomoni bongo na moi na mosuni boye moi ezwi moyindo okomona ekosala lokola mafuta moko na nzoto na loposo ya moyindo ingeta eza malamu mingi koleka na lopoto abengi yango cholesterol e mafuta wana lobi kosala na poso ya moyindo eza kotransforme na vitamine D. Vitamine D eza bongo vitamine eza kopesa bokasi kosolidifie mikuwa bongo ingeta balongo nke Kembo donc déjà mikuwa ya moyindo ezokoma déjà makasi pour faire face na kati ya nature balongo ke Kembo nakomona ete bitumba ya bibotu to box kaka biso tozalaka ba champion toana maîtrise pamba te toza peuple robuste toza peuple ya bokasi ute bandeli na biso balongo ke Kembo mundele bongo miku eza pete azomela azozwa ba vaccin komela ba vitamine D ti ambanda botami ti 18 ans balongo ke Kembo yamoni bango mikwa na bango eza koflotter na nage bape bongo meilleur na nage balongo ke Kembo faut fournir d'efforts ebele na sport ya natation moyindo aza déjà lipamboli naturellement kobotama kozala déjà mwana liboso moyindo bongo aza déjà na lipamboli na ye bongo ingeta biteni ya koluka lipamboli koluka nguya te tozobotama na nguya na biso na lipamboli na biso balongo ke Kembo kasi mingi okomona na eteni mingi bakendaki ya islam mingi bakende bokoluka banguya balosambo ya bamatch mwasi na mobali ya kopesa bachance mingi bakendela islam bongo ya kobenga bajini balongo ke Kembo bakenda pena baninga bakenda po abengaka bajini donc jini ezokola ba esprit babengaka ba milimo tout ça banini mpona kosenga songolo pakala nzoka mutu na kozanga ne koyeba nde aza komiboma ye moko bongo ingeta tolobaka mbala mingi ennemi ya mutu eza bongo ignorance na yo nde eza ennemi na yo moko balongo ke Kembo yamoni boye bisengeli ezala na bana bayindo lelo bagroupe ya résistance ya bamonde arabe batakaki Israël Hamas na Palestine Israël azozongisela bango na vitesse de croisière idée eza te même balobi na Israël etika bi mpo na souveraineté na ngai ya mboka naze protéger peuple na nga na koyoka bino te Nations Unies au charte international aboyi na ye nyonso azotake tomona ngo tomona te donc kiza na guerre bazobunda ingeta mito toloba awa ba mama bazokima kuna na baida na Pakistan donc
na Iran OK na Liban ndenge za tuboye bazo kima bazo kuba bazo compter ba mort et de mort ça côté Iris na Ukraine bongo donc na ngonga oyo sikoyo bakolo religion oyo yoko tokoki yekola arabe oyo bamona na kilingala nyonso soki na kimongo soki na kikongo soki na monoko nini mais bango baoyo ba arabe langue oyo prophète Mohamed lobaka balongoke kasi na lecture normale ndenge nini bazokoka koboma ba chef rebelle to ba chef ya ba groupe résistant wana batokoma déjà chef ya Hamas ba cible ye bamoni ndenge nini soki yaza na milimo ebisi teke bazoboma ye balongoke il faut qu'il fait interpeller ba islamiser mingi pena Abdul Majid o asaka débat na fumukusu et interpeller ndenge ni baba babeleka milimo bo molima ye bakaya yebinyo nyonso ya kata mupepa zo mona mafongo moko esalama complet salama a déplacer yo parce que bango bazo tosa ba loi nyonso ba nombre ba jour ya losambo na ba heure nango veli baza penza ba spirituel bakolo bonzambe donc bateke ba christianisme ba islamisé ba islam ba détenteur ya religion oyo prophète Mohamed qui ozo se bona croyance à un seul Dieu bonzambe na bango balongoke bazo boma bango chef pe spiritualité oyo eza na armée eza yosakana yango te parce que eza etumba olinga moninga yo o vaincre faut avoir respect spirituel moko trop avancé ya kosakana te faut soumettre basala rébellion bayebi bamusu bakoma na ba respect moko nengwa te kolia boye te kosala boye te parce que il faut vaincre mungunya il faut yaza siko ya supériorité faut à la contexte na nati il faut na bikila mo rebelle et même avec kobuta Israël za kobuta bon États-Unis bongo ayebaki yango mais ndenge nini ba parvenir ko localiser chef ya Hamas pe ba bombarder ya Keikaka balongoke Hezbollah baye lisusu na kati ya Liban ba cible susu chef na bango chef armée na bango ba groupe ya résistant ba cible susu écoute ba ya kenene ba na sous-sol ba bombe ngo États-Unis ta sala mo pare et ko beta buto elandi otina ba tunnel bombarder le ko na ba kufu milliers de morts plus ba 6000 ba 600 morts parce que eza profondeur wana qui n'est presque ya immeuble ya 3 niveaux mobimba na sous-sol ba parvenir ko localiser ye ba bipi ba mapapaya ba kimabite parce que même téléphone o eza armé eza danger mobimba eza armement mobimba parce que ba sali yango nito zaka ba ko activer à distance et comme bombe bombarder yo balongoke téléphone ka yango Israël a sali la connaissance on a bombardé monde arabe lelo bana difficulté bazo sangana pour faire face na Israël siko ba islamiser ya Afrique de l'Ouest et kuna est-ce que bazo peli kanisba qui ne peut pas maboko ba okende te parce que tout bana bango te ba na guerre moko raciale lelo occident nyonso do pesa Israël maboko Iran pour bombarder bango la fois dernière ils ont bombardé bango 200 missiles à lancer na Israël mais États-Unis a empêché et des gars montent ça kaka moko na ceux qui 3 blessés mais 200 000 missiles à lancer à distance à lancer yango pe Iran bangité Israël a pour revendiquer déjà faiblesse ya monde occidental so ki mutamakasi ba ko gifler ko kaya na bilamba zo ko bundate yebaki quelque part amona ke mwana a signé nga onde ko azo signé nga boye so na kengulungulu akuyeko ko betanga bongo Israël o azaki makasi ko bangisa bato même les États-Unis na sima bazo banga mais Iran bangité a lancé ba missile a biso Israël azongisi yepa ko beta lisusu écoute guide suprême ya Iran ramenei alobi soki Israël azongisi ezala volonté nzambe ezala ko kozala effacer
et la fin à Israël. Déjà ça pour près la bombe nucléaire. Ce que ça sali, c'est pas ça là. Et bazo barbe habite quelle position ça pour le béni là. Parce que kuna mboka président Zali même où Italie armée, ba décision makasi, ils ont bon guide suprême, chef spirituel. Ba longoke. Kembo. Ba longoke. Kembo. Et ça il fallait que teya bande ko na biso Afrique, ba indo oyo ba ke na foi islamique ba été race ça aussi protéger na spiritualité na ye. Yo na bara bazolo ba déjà. La père Dogan, tout ça, la Turquie, bazo mona dia mabe, bazo mona ngome beza, et comme ça guerre moko guerre de religion. Mon Israël a beaucoup tika beza survie na ye. Problème existentiel. Balongoke. Kembo. Tala pasi oyo Sarah luka na mokili. Ye tazaka na base na pasi oyo. Pasi oyo lo tozoyoka lelo oyo eza koinfecte parce que guerre ekumbaka nzala. Moi pas produit balona nkato eza te. Est-ce que Congo aza koprendre ba précaution pamba te loso ma de exporter biloko nyonso oyo Congo aza koyamba yambaka. Ezalaka pasi import et export Congo aza kana import export ya na ngote ya bimisaka te ya yambakani kaka balongoke. Kembo. Dépasse toi nango yango wana po nzale kobeta crise kozala makasi. Même mapa obo bosala ka ble wana Ukraine kutu ye wana de ba balona ezate parce que nyonso yaka effort de guerre et na etumba na mutabila ngapa wa kima pe liwa bongo. Oto na nyema da kima ka liwa nyema kinazo kima. Ozala na élevage ndengini. Ozala wolo na ndengini, ozala ndengini. Donc carburant et zanano pasi makasi pour changer de commerce on a barmement ils ont carburant makasi balongoke. Donc on a problème plutôt que solution ndenge ba mkoum na biso ba ka ba solution ba problème mais le la spiritualité na biso to pisa mo esikate to za ko kende vers yango pété et makambe bana ko si prendre ba gouvernement na biso on bazalaka pour anticiper makambo diriger c'est prévoir. Pour ozala o prévoir faut na boyebi et boyebi nde takumba ngo molimo balongoke. Kembo. Toi na problème wana et Sarah alukela biso makambo na mokili. Sarah ka kozona alukela biso makambo parce que ye muta pesa ki Abraham mwasi ndona biso aga abotini Ismaël ye moso aila la kuna zelo benga su mwana oyo. Mais Sarah yo pesa ki mutu mwasi oyo susu ba bengana lisusu mwana botami po su Isaac na feste ya Isaac tout ça na Abraham mwana sekine karabi bengana mwana oyo pama abi et déplaisir Abraham makila na bengana ye balongoke. Kembo. Parole ya Nzambe na bango Nzambe yawu tilobaka yawu Nzambe ya mupaya Nzamba makila liebisa oyo azolaka bana Israël mabele oyo eza occupé face à ni il faut longa peuple fa boma. Le Israël azwa mabele oza ya occupé na bato. Yo za kola ko pesa na mutu keza ya mutu. Oko yibo boma ye. Donc Dieu dit ça Yahweh. Et ye osala ete bongo Abraham aboyi Yahweh wana ya bisio ayibisi yoka o mwasani. Alobi na yo. Bongo te. Ayibisi Abraham tosa o mwasa lobi na yo ça le pas cité pour aza sans pire na yo te, sans propre mais za bongo Isaac. Maintenant, ils sont dans Genèse 21, premier verset, dans 8e verset, et dans 21, premier verset, dans l'histoire de Abraham, dans Genèse, Abraham a se comporté qui, par rapport à moi, il a se comporté devant Ismaël. Il y a Bengana, il y a chargé pendant Agar, Biloko, Bama, pas tout ça, bien qui est né. Moi, si je fais ça, qui est aux oies qui est. Bengana, ma kilana. Sikoyo bale bazobota mana descendance wana Ismaël Ismaël mwana liboso ya Abraham ana droit boso ya Abraham mais selon sikoyo injonction ya Yahweh peut ana droit te balomoke. Donc selon bango ana droit te mwana liboso a bénéficier na oto Abraham azana ngo mais il a ça revendiquer par rapport ya sang par rapport ya makila ana droit
azwa mabele ko Abraham azalaki mokonzi eteni wana moni nde yango bana bazobotama deja na haine wana mona barabu wana vedi mpona bango baefase Israël na mapu mona so Israël aza komaintenir grâce ya technologie ya mayele balongoke ba défaillance ya Israël ya monde arabe baza na retard ya technologie c'est à peine baza ko rattraper yamoni biso baindo fungi mbango yebe makambo o alobi mokolo moyinda komiyeba akosala bemuteke kamisa mokili mobimba balongoke balongoke tosongisa fungi mbango ayebaki makambo oyo ke po bopese na mokili il faut technologie il faut mayele yango balongo fumuki mbango alobaki mokolo moyinda komiyeba akosala bengunduke kamisa mokili mobimba balongoke yango tozobunda yango tozali yango tozobunda mayele wana mais yeba ete nzete eza kotelema na masesa na ye religion nyonso ya bapaya euti bongo libanda ekosungaka biso te ekokosungana kaka na bonzambe na biso yango nde ekozala lisungi mpo na biso balongoke matondo wana eza ekokeli na biso monaki toka bazala mpande teleki na mboba mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova esiku mbi matata bampumutulengo monaki toka bazala mpande teleki na mboba mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova esiku mbi matata bampumutulengo balongoke balongoke alelo moto ufamu ya balongo fumuki mbangu monaki tukaba nzala mpande teleki na mboba mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova esiku ya batata bampumutulengo matondo mingi like topesi biso ngonga ya bofandi ingeta pamba te masolo ya boyebi ya balongo fumuki mbangu balongo mpe bakoko ibonga bongo na kimia pamba te moyindo azobotama na boyebi kasi tozokoma bongo bazoba na kokende metelo ya bapaya na kokende biamba ya bapaya yango mpenza eza baelema majeur oyo ezokomisa biso bazoba lelo tokolobela ndenge ya likambo nini lisese ya bakoko elobaki nyonso to masese ya bakoko elobaki nyonso koko alobaki na lisese po ayebaki ete ekozwa interprétation d'une manière d'une autre par rapport ya circonstance ya likambo moye bokanga koko eza te po azoloba mingi na masese yango moni tokitani na masese pamba te toza continuité ya bakoko na biso bongo ngeta lisese moko koko aloba lisonga nzila pa betango lelo oyo tokomi lisese yango eza kosalamela biso sans mingi batenir compte to bayeba alobi ezalaki mokolo moko likaku azoleka na ye na zamba po makaku soki otali ye mpenza boye donc na nsima ya kosala bato ndenge aza nyama ya suka basali epui moto aye kosalama me toya kotombe te na mateya ya bapaya ke évolution extralopithèque esalamaki basapien homo sapien tout ça te moto asalamaka mutu déjà kala kozala mutu balongoke asalaka mutu kaka mutu asali mutu mais ezalaki évolution ya tata mokeli si tote yango kolongwa na ba reptile ba biloko ya mike tata mokeli azwaki mpe évolution aévoluaki tiaya na banyama tia kende donc tata mokeli aévoluaki eti bongo aya kosala likaku to gori
na ba capacité oyo ezaki après na suka nde bongo juste évolution asa sikoyo mutu balongo ke Kembo balobaka mutu asa elilingi tata mokeli bongo nyama za elilingi ya nani tata mokeli donc tata mokeli abandaka na ba makasa na nzete wana na œuvre ya komonisa création lesala tata mokeli abandaki nanu na bikelamu non mouvant eninganaka te mais tata mokeli ye wana donc tata mokeli azali nyonso kati na nyonso nzete pesa bongo ndambo tata mokeli nyama paza bongo elilinga tata mokeli mutu paza elilinga tata mokeli mais ya likokisi po ye akamba nyonso tebeli bongo makambo bachanga na français parce que la tekani batu basombi yango na ba franc-maçon tout ça ba benga nini 32e 33e degré donc eloko kana boyeko malongi eza na mote oh ke kisa mbongo pesa la kate za ki basangana ba yebi koma manipuler mbongo kosungana baza pe na mbongo te balongo ke Kembo ba yele te bazwa kane ba cerveau na ba université partout na monde yango sa États-Unis ete mbele mo baza babota na mayele ba savant te balika sens ya organisation yango matisi bango yango siku bongo eza organisation siku skan siku ezali ezaka organiser beaucoup bon komata balongo ke alors ka bazo leka na ye nguma pe nyoka na bitambola tambola na ye nzete ekwelaka ye te ekweleli ya finali sipete apelite ya oyo ya tokomi na periode yango nguma bandi kolela nyoka anga lipasi po ana langage alobaka base communicaka bana kata nati balongo ke Kembo to yebela ngo bongo esali ke nyoka zolela nguma zolela etela nzite kolela po azana ba maboko taya ndenge ta kusala elika kwazo koleka na zamba bo mesala matanzi takita ayoki mtole nezolela oyo tina pusa na ebana kupusa na pusa ki elukela yengambo balongo ke po azaki mibu moi ebele nzite kolele mo bouger ça te moi lia pe ezate kaka abi bikisa ngai ndeko na ngai biso zaka na zamba mukila tikela biso tata mokeli kotika ngai te na kokufa na nze na kokufa bikisa nga tanzete eteni ya nzete grime kolela ye antiabo ye lukuta zo misabo lukuta abikisa ngai mikoloka mike na kufa bikisa ngai na bikina bonde liyo likapu bikisa ngai parce makaku chance na ye azana maboko asali makasi na o tata mokela tie naturellement baoto baza banyama bana zamba tata mokela tie naturellement na maboko asali atomboli nzete alongo likokeni azo tombola nzete wanyosani nyoka zobima nguma bimi abi la vie sauf na bikisani kuta azongsa atam atondo azongisite neli kaka zonzo nzete wana pope ekwela yepete faki tona na mama lembe na mwa iska muzuzu leo kitaka nzete ka kitabuya abaluka ka boya lukuta kananga nyoka sana nguma lingami abi nini boy te tukayo ngai me yo nini na bikisi yo abite na nzala bonza nongo epa nanga ya abite tukasuki okei ndana za nzete na chiko kende za ndenge moko pona kufaka na nzala na umenga na tembe na nzete ubikisi nga ngeta mais soki yo ko kei na lie yo te ngapi na kufa pona zwi mbonga ebele mibu ebele na nzala yango te Jésus abengaka bana na bango race de vipère abenga ba libota na libota ya nyoka de bango nde banyoka balongo ke Kembo bota na nyoka n'est-ce pas le poso pembe afinga biso makako biso ne ba makako mais babikisi bongo ngeta Jésus oyo tobikisa soki azaka le tout puissant ndenge bango balobelela ndenge bango basala nini balobelela ka le tout puissant ke yewa sotini mutu abakaka Jésus nzambe aza nzambe bien donc nzambe aza le tout puissant bongo bongo ingeta ndenge nini Jésus na kibomwana na ye akokaka te kobeta bato wana na aveuglement amibikisaka en état na territoire ya kokone Abraham kokone David mais abima hors territoire ya David ange kuta ya bisie ba mage o ba ye ko bénir yo balukelo makambo roi Hérode
Romain wana awe koboma yo atangi archive ke okobotama akoboma yo fosa nyoki anja yebisi ce le tout puissant akobanga un être humain akobanga mutu akobanga te fumugimbangu alongo fumugimbangu nana botamaka te kombo na ye kimbangu fula mwana esadi ya bikamwa ese kusa batu o bakufa kombo ya fumugimbangu nana yete mais ye Jésus aye akoki te komibikisa nanu ye moko akimi lisungi na Afrique Égypte antique biso ba indo bongo ngeta metali ne traitement le christianisme les autres traité biso c'est christianisme a permetaka na ba administratif belge colon ba affaiblir biso po bateka biso bongo ngeta donc ba futi biso sort oyo nio kasani afutaki likaku yango zo continuer et kozana biso bongo kati ndongo na wana makabu pe mwe patika pe ezape die basa le fort amibikisa me wapi akanga maki déjà akomolela na biki mabela pona bikisa kiyo biso ki okenga pe na kufi fora yo ngai na yo kaka abandi ozinga ndo bendana likaku mwaeza ta komoganga yango te baza kosala biso ba grec l'opposo pembe baza ba lever ya nouvelle ère ya développement ya l'Occident to tenge ya mobongo bazwa ko ya otanga na Afrique donc to pesi bango boyebi yango so ye ko retourner contre biso Hippocrate atukutu médecine Afrique yesu akomi susu lokola yende mutu abimisa ki ona propre cerveau na yinzo katanga ki na Afrique ba solo bazaki wana ba philosophe to basalaki évolution scientifique en Europe batanga na Afrika tala lelo ya zumaye ya transformango ya osala ba virus posusu eya ko bomba banani et tunani biso bato ko pesa ba osu boyebi espa ndenge moko te histoire ya likaku na nyoka na nguma ndenge moko balongoke lelo oyo sida na parlement belge kutu na baso bango mo mdazo lobela to kota sida na sous vaccin ya polio ya buka ikota tali lo ndenge sida bomi batu pezo konti bo makaka batu maladie nyonso yaka eza ba fabriquer na laboratoire ya l'Occident est-ce que wana eza penza bonzambe wana eza pena gratitude baza ba ingrat par rapport à connaissance auto pesi bango to léguer bango dépasse na biso yango wana balongo ke donc siko chance mutu azoleka na zamba yoki kolia bana baolela bo na pusana n'est-ce pas balobaka ke adana f nzamba bana ko ya koleka bana ko ya kota bango vers le soir donc nzambe azamu mutu babi azoya bandilika jeunesse wana livre ya création babi adam fani abatami est-ce que mutu akubata mamulimo to mutu akubata makamu mutu abata makaka mutu egal po mulimo okubata menengeni yaza na mupepe ada pena batami pe komi ko luka mulimo luka ka te être humain mutu lukaka aga pe ueti ada ozapa da zapi ona batami do amona ki bango pete abatami donc mutu azoleka mutu aone nani nzambe abi nini abi tala ngali yanga ali pas de problème mais il fallait ya utabi te akoli yanga te po azwinga te naturellement nani obikisa yoko bikisa ye kande ngeni ote na mwana ki azolela nzete e poela kiye tukanje nzete e poela liye na rotika ite to biso na skata za ya zamba na kati ya mokili ndenge toza kuloba lelo mokili kama bongo village moko planétaire bongo bongo village planétaire donc nyoka kama nyoka alors nyoka pe asanga bi mais mutu nzambe so ngabi na tiki yake ndi yo pesa nga bile na lia kamisuni yo ko sala nga bongo so ngana kubika ndenge nini ndenge kani na kubikela donc fala lia kaka ye abi donc yo wana raison donc ndele abi alobaka na nzambe pesa nga na se ya mabele na nga minere zate France pas oyo ezali na moni aya ko boma aya ko pedi azana mawate non azana état d'âme te
pour azwa pour la signifier ba compatriote na ye abomaka balongoke Kembo ba secteur musu na Congo ni cela congolais ni déjà congolais ba terme makolote za espace les États-Unis espace ya Grande-Bretagne espace ya France parce que ba minerai butu pe moi so mekelo ba bomi yo ya moni musée to ko lobele mabete quelque soit ba faya tant qu'être humain tout ça là na biso discussion débat politique mais ezala ba batu mususu nzambe atombola bango baza ba divinité mobimba kolobela mbuta lumba mabe quelque soit débat bokosala ola kela mi mabe yo na bokitani na yo moi libota na yo ebuswa bokonzi mokonza kozala susute okobota mokonzi te ni yo moko balongoki Kembo tala bato yo basala mbuta mutu lumumba mabe bafinga bakrapo ata ba mata la politique est-ce que bazwaka trône bazwaka bokonzi bazwaka période te parce que bakoma ba divinité nzambaza mutu mutaza nzambe toza ndenge moko te na mukili wana ba jeune politicien okolobela mbuta lumumba mabe te okolobela mbuta musée Kabila mabe te baza ba divinité te na politique pour ma basala yo kosala ngote parce que aleli na makila na ya kufi na trône pour la boboya ingérence occidentale ya ba bomela ki esko yo na politique na français no nanu ya koyekola nanu ya bien nanu pété olinga o remettre musée na cause on la crime mabe pe mu kongo na libota eko binza mu quantité donc ça la ba débat na yo na bino bosala mais ba simba ka bango te ba hero wana ba simba ka bango te comme ba divinité on la clame mabe baza ba sacré ba comme ka ba sacré quel que soit les cas mfumulimbangu sacré de sacré walongo okotite ata bana bakitani bakoko bawasa mbe basuka na bango fumukimbangu te okozabila kele oyebela mutu na makolite pe opesa bana no pasi ya bana na yo bamusu basimbaka bango te alors yebo sala ete les bazo discuter koluka ko se faire justifier pas ya mutu mutabi bon ça va nasala nini na makambo il faut la trancher makambo oyo lelo biso bangunza toza pe kolela justice na tata mokeli bongo tata mokeli soki tozaki na Afrique na biso mabe na biso baya te mbe toza boye na pasi oti bon ba biso système ya république tande bokonzi komi kowelana okay yo tagi nzoto na ordre mutu atikala bongo za mutu bongo lelo na misape makolo na misape maboka ligazana akomaka mutu tout le monde a comme chef de l'État parce que toyambaki bapaya bakolonga ba royaume na biso ba instaurer res publica OK ba on fois ça la bongo ile kumeli je le passe mutu lezo kota kama akona millionnaire mukonza kotaki asalaki yepa ya kote ya boyango yepa asa riche na batunai et donc ende bongo et les africains a souffrir parce que la res publica gestion gérance ya ba bien abiso ya biso nyeso et comme kana groupe moko ba komi ko gérer ngo ba ona komi batambongo a majorité pe ba suffit pona yango j'ai biso ba jeune tondi ma risque ya robima libande ya continuer mboka na kende kala bima kaka parce que pas ça ne va pas mais aux pays oyo les plus bénis les plus riches na minerai ba pesi biso ma bankita na ba serva ko salela ngo mais le quoi to landi ki mo paya ndebo to bali to ko bongo bazoba to bota na biso mayele mais to ko bongo bazoba na kende kelasi programme ya l'Occident na ko kende bonzambe ko sambela Yesu ko sambela Mahomet ko sambela Buddha bonza ba paya ekumba ka buzoba la population balongoke ekumba ka botutu mababe po sambela nzambe oyo koko na sambela ka te to ba koko oyo alpha Diego Kao alpha l'Occident alpha occupation occidentale koko wana asela ke lamba aselaka ebende aselaka boato aselaka na pleine évolution koko wana azelaka te asuma biloko na Chine na Turquie azelaka te po akende upoto deko tu poto zeko tu neloko te mputu donc pauvreté ba pauvre balongoki Kembo de mutuleka fanda il faut na gérer makambo oyo et azui abi non ça va ne bozo pesela nga ndimbola nazo sosola te bozonga na nde bozalaki tokona période oyo bon wapi nzete bon yo tikanana
te mutabite okolia na yo ye meze zela nanu ofolia mais yo abino okolia na yo folia okolia likaku pe zelo ko bima nanu yo kizona nzete kaba tiki babin zwa nzete azuna nzete ngo bon yo nyoka ozaki ona zaki awa bon yaka na po mni boss pino compagnie fa nyoka zongi ona zaki pena awa mais yeba nzebe bossa te o ngana za nyoka osala ngani nguma fana lia abi na yebi zonga azongi nanu bon yo nzete zaki bon na peut-être otiki ningeno azuni nzete azongi sengi abi bon yo sikoyo kolekana zaka tenga na manebo le kapuna ikapu yana nkoto kaka zo le kapuna zaki awa na kutaki awa abi bon sikoyo na zongi si doni na ile ko yeba ndeli moto na moto aziba précaution ayebi ndenge makambo elekelaki o eza réalité mais ça réalité les cas alors na tiki bino nga na ke soki oyoka maozo nga lisusu a se comporter kaka de sorte a comporter kaka bongo nga mutu na ke boluka solution soki yo opozonga comme na